À présent, nous allons inviter celui que nous attendons tous, Papa Wemba. Papa Wemba a accepté la musique parce que son album est une réussite. Son album Notre Père est une réussite, je vous l'ai dit. Cet album, à peine sorti, a conquis le cœur de tous les mélomanes congolais et étrangers. Et voici Ilombe Kema Fumbe Dino Katembe Papa Wemba, sous vos applaudissements. Pango pona kopoma na moi papa bwakelaki yango mai pona muma nango elengio ngai moko nalengelaki yango pa makolo epelo akokola azanga koni te ogo ye wana akoli ye oh 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 wana akoli ye wana akoli ye oh papa bakelaki yango mai pona mbuma nango elengio ngai moko nalengelaki yango pa makolo epelo akokola azanga koni te ye wana akoli ye oh 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 wana akoli ye wana akoli ye oh valeur ya moto ezali ye Tokolo ye azali na yango Kaila boyi boka kola ngai Pona mipesaki motu ya te Soki mboka etandi na matongi Iba maigeleki mabele mingi Ngai na boyi bamonelanga Mokoba moindo kasi bongo moindo terreur Atana boka ya babola botama mabe atula kate Tchetela ye
kozanga tika kosokela soki ozalaki ata mai oyo régi des eaux namela yo to nasukola yo soko boyinga konyokolanga te kongo jili mabweni akonfirmanga na bakwelango omima mima mima omima mima mima omima dede mopasa mobali kitoko élégant ngenge toujours gentil sympa pour toi mwambe 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 yaleyo mwambe ya Johnny Bokelo isenge mobali na yo alandaki ngai na salon asekisi ngai nga mpe nasekisi ye afuteli ngai mbongo ya bigudi ya manicure mpe ya pédicure lisusu ya soir le visage sokana milukeli midondo na mokili ya oyo pasi odio oyo midondo ya bolingo nabala te obalobi nabala te nabala te obandeko nyonso baboyi nabala te obandinga nyonso balingi te nabala ya mokuse balobi tabe ya zambau nabala ya moke ye kotongwa masini nabala ya munene buro matamata nabala ya mpembe ye kondokia balu babikela moya zambe asala biso motindo oyo atala biso modele na bidele mwambe 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 ya lelo mwambe ya Johnny Bokelo isenge ede mopasa lingaka te na ningana kokenda ta wenze ya pamba surveillance mibali batala ngai balembe miso ete na mosapi ya dede mopasa ete ya alliance ya bolingo na biso Toleka yoka semene yoka semene Zulu wa makobo Doki aliaka moto alimoma te Seda do tata malongi makolo milai Bako mokusia Toleka Omo Jules Maswa Et papa na Sacha Papa na Richie mwambe 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 ya lelo mwambe ya Johnny Bokelo isenge mobali na yo alandaki ngai na salon asekisi ngai nga mpe nasekisi ye afuteli ngai mbongo ya bigudi ya manicure mpe ya pédicure
kosikama kasi jeleza nano molai ngomba moko te ejali soki omati omoni l'avenir. Lorette, bolingo na biso evandakama na ngomboka moko te na bomengo mwana pwaye babimi bino akomeka koswa libela mamo jamais akoswa mosapi na ye rosa totika komiswa mitema bomengo bazela bazwa te o ezalaka jamais na rendez-vous. Moto a bolingo na kombo na yo ezangaka katia motema na ngai kasi jamais ekozikisa un jour kombo na yo Maria Rosa na yebi lisusu bibi tokende libala malembe malembe mama kasi wezete mukarame ata bafigi tokotata weze tuvanata na betompiri vula moke kokoliselanga ya makasi kebao Maria Rosa ekoboma duda na biso talatala na biso ozatala bango okomona elongi ya bolingo na biso gongo biso bakoko bango nde talatala na biso jilikoko na ngai abata julo na sona bana babokeli biso bakoko bango nde talatala na biso kadi ya mama soki otendela munanga ekoma etifase etonda bafotebele soki otendela munanga ekoma etifase etonda bafotebele. bobo bokole tongo kala te kotana dioza wapie bolingo na yo etungisi bongo nanga butu mobimba bobo lokola ngungi ekotungisaka na litoi ya moto likambo nasali yo nayebi te bokole
tala kokomisinga na terminus ya bapense epizoli na ngai esilisi nsomo ya mai ebale bobo naboyi nasukola maboko lokola pense pilateur okasi motema na ngai na baprovision d'amour okundi bolingo na ngai na cimetière ya motema na yo elika esilinga lokola maria mokumbi sango ya liwa ya lazare na matoi ya yesu masiya yozali thermometre na ngai ya bolingo yo ndongelisaka degre na ngai ya sentiment poni nolingi kobonga na thermostra kokotisa ngai te na prekarité oya bolingo bolingo na yo ezuage ekotanga na nzoto efungola porte ya motema na ngai esestala na bomoi na ngai ekrechaka esalakanga vrai santime ezanga doublure ozali mayaka bebikisa ka bobo momo ya bato mingi love na yo eponi destination te motema na ngai ata baololi ata bagangi na koyoka te yo simbanga loboko simbanga loboko eme katanga na ngambo ebale na okelengi papa na okelengi elengi ya sentiment bobo bolingo na yo ezuage ekotanga na nzoto efungola porte ya motema na ngai esestala na bomoi na ngai ekrechaka esalakanga vrai santime ezanga doublure ozali mayaka bebikisa ka bobo momo ya bato mingi bisengo bonheur nanga ezali seyo bakata ngai kambo na kombo na yo bokole arara bobo yaya na alfara bokole lekia izebola arara bobo bolingo na yo ezuage ekotanga na nzoto efungola porte ya motema na ngai esesala na bomoi na ngai ekrechaka esalakanga bien santime ezanga doublure ozali mayaka bebikisa kae momo ya bato mingi l'architecte Jano Kabwita.
Alice ici, antenne A. bolingo na Yesuage ekotanga na nzoto efungola porte ya motema na ngai esestala na bomoi na ngai ekretchaka esalakanga vreo santime ezanga doublure ozali mayaka bebikisaka bombo ya bato mingi Jansi mama tu m'as trompé Jansi, tu m'as trahi Jansi, elle est mon amour tellement. José Boquet. Yoka Jansi mama ere Yoka kitoko balana na yo Sima ya mikolo moke boye Obongoli na yo makanisi Yoka Jansi mama ere Topandakisama na biso nzambe Kasi lelo yo otali na ipamba ye Olandi kanguna okoyi koyoka ye Okeya ye Remplissez-moi cette piste de danse, s'il vous plaît. Nini nasali bolelo yokimanga ye nini yodefaki nakoyaki kofuta ye mama ye batalaka te mayemaleka tina nini botalaka kaka le présent
okobazanga nakonima mokolo ya ngai nakonima kolelanga na sangi nakosuwa yebatakalo okobazanga nakonima ya ngai nakonima kolelanga na sangi nakosuwa yebatakalo okobazanga nakonima BG30.
PDG Edox Diheka. Chantal Lengi Mokarame. Yebisa Komanda Richard Yebisa na MG30. Yebisa Okoka na biso kwa soki eyingeli. Toko tosa mubeko ya Nzambe. Toko tosa mubeko ya Nzambe alobi tata na yo na mama na yo nde banzambe ya se. Botombo la micro ya Apocalypse. Mon général, s'il vous plaît. Bona yango nasengi na bato nyonso oyo bazwita ya koasiste biso lelo na pokwa ya lelo. Mais G30 soki ozongi na ndako oyebisa mamo national ke awa ya mboka biso toloba kobe boye. Lokola toza kocelebre album Notre Père. Lokola lelo toye kocelebre mpenza album Notre Père ya vie na biso miaka linioko ya tembe. Alors tosengelaki poko ya lelo tobanda koloba nano boye. Notre Père qui est sur terre, que ton nom soit cité sur toute l'étendue du globe terrestre, papa. Que ta façon de parler, de marcher, de t'habiller et de faire ta musique soit interprétée par différents groupes de l'univers. Toi qui passes de génération en génération, toi qui es la seule star africaine reçue par le pape au Vatican. Papa. Que le respect, la valeur, l'honneur et le travail te reviennent. Comme le déclare ta parole, l'heure vient et elle est déjà venue. Tout le monde entendra la voix de Papa Wemba, le chef coutumier du village Molokai. Et ceux qui l'auront entendu réussiront leur vie. Artistiquement parlant, ils réussiront leur vie, je vous assure. Ah ouais, celui qui s'appelle dans Notre Père, album Oyo Sylvie Likolo, tombez de la vieille Maboko s'il vous plaît. Vous êtes gentils. Bien, c'est vous la boule, bat-toi, babasayo. Nakila sawal, panora, mwana mama. Bien, c'est vous la boule, bat-toi, babasayo. Nakila sawal, panora, mwana mama. Olingwele konzambe atinda nansi. Okoboyanga Chantal Lengi. Nakofunde bayana nizuzi ya bolimo na mokile ya zateo. Konzambe ya tinda nansi hayakokimanga Chantal Lengi nakofunde paya nani Papa Wemba talaka makambo bayembi mpe ya bilamba tango ya likambo ekabeta katango nyonso valengo na yebaki te lelo likambo likwelinga soto mobimbe suno limpasi nyonso na motema Izebonga na le lieu. Le bon loup de la soirée Kishaya Basomo trop. oesi ekweya na nzete o pasi na ngai eza se mobesu one mieshe swa baloba e bonheur nange ekoti découvert mawa polidore one batika basala bamesana koti ya zero na loso mopepe ekosuka na libanga elikya na ngai ya bolingo esuki awa na maboko mayo ye mama bolingo esekwe na référence Bruxelles epai ya Sharufa mama soki nazongi kuna epai tobandaka ngai na yo yanaka yo lamour elinga nyongo te mwana mama motema nanga sokisi etikali nango
semba mongongo moye mokauki samuna kolela wendo wendo akema biso kalakala wendo akome kisangani bebo mama lekesa diana mama heureux tokomi na mawa totikala na mawa wendo solo akenda ye ekomakinga kisangani boyo mana pe balekesa o nakuti bowane na kati ya mboko yo wapi motoko mote bowane ekomaki biso na lome bowana kamati voiture na ye kombo de Douglas mama ye aye koyamba biso na pleine ya avion ye biso tokomi ye simalanga obaluki esala rien kote salanga bien mopepe yango nazelaki luka moto akokani na ngai oyo nakuti ya mpo na ngai te ebele yango nde ya basi ye oyo namoni na yo ye te serma tokatanaki na miso ya baninga ye yo moto ya liboso obebisi kopesa nonga kutu fote te beba ezali ya yo moko ye luka moto akokani na ngai oyo nakuti ya mpo na ngai te ebele yango nde ya basi ye oyo namoni na yo ye te papa ye te 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 ye te. Après toutes ces années de toi et moi, je n'y crois toujours pas. Dis-moi pourquoi avoir laissé l'amour prendre une autre route. Mais quelle est la raison qui t'a poussé jusque dans ses bras? Explique-toi, éclaire-moi. Je donne un sens à tout ça. motindelo peli okomi nango nakobomba te ekamwisi ngai luka moto akokani na ngai oyo nakuti ya mpo na ngai te ebele yango nde ya basi ye oyo namoni na yo ye te papa ye te 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 Yeah.
lisolo ya mbangu-mbangu ebongaka te moninga yala ofingelinga mwana elongi lokola koba bota ya yo mwana lekamada maputo yala elenge ya mbula somi aleka afinganga azonga afinganga malatikanga mabele alatikanga mabele baloba ye mwana moke yala jalousie aussi la terre ena biso bato ya rara mokili tosuwa tope tolala tozangi pongi kosuwa na biso pourkue betaka milondo zanga bongo koma mwana bitinga kasi koma na bongo babetela yo mululu Samona mango fileme koma bogare Samona mango baketukela tange Samona mango deme koma likonzi ya faki Yala you, yala you, yele ele 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 yala you, yele ele 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 yala you, yala. Yala you, yala you, yele ele 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 yala you, yele ele 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 yala you, yala. Yayo monoko se akofinga kabani na kotongo kabani na yango ya kosambela kokumisa yawe yala tozali bana ekolo moko se kongo koswala kobunda te olokomona bendele kende se liboso yala yo kitoko mingi likambo te moninga ngai mabe ya bila elengi se mosaka yala baloba mboka mabe o balako baloba mboka mabe o luzikolo amotuki salu awanase dadi soso luiza mokoko lite ase oko baparan basangante ebaboti bakoloba jalousie ezali Lokolo, Calibres, Maître Clément, Papa Wembo, Sali, Moussali, Mounine, le Mogan Bombo, Papa Wembo, Sali, Moussali, Makiti, le Mogan Bombo, Wakitsoni, Bana, Kitele Yamule, Bana, Kitoni, Bana, Kitele Yamule, Bana, Kitoni, Bana, Kitele Yamule, Bana, Kitoni, Bana, Kitele Yamule, Ana Lukolo, Virginie Mabanda
opesiango ambango ya bajete na yo loposo nanga ondimi ekelela bakares na yo motema ekoki te epesimisa mawa pinzoli etangi soki ozongi te na sambwe chambre nga moko contre similwa basusi ngoya ogo etumbo yo monene boye vraiment eske nakoki kozongisa ta mwa chuki comme c'est pas possible papa sor nanga oyebi bien mais pour kozotraîner ya kosauve nga mille et une fois na yoko rappelé 226 messages non lus au supprimé au bricotanga ta moko ya pamba ba je t'aime nangai na motema no ou effacer le collet les moi ma soie na mai pourquoi wita bolingo no ekosinga na plonge na piscine ezanga mai na beto a l'hôpital onga losambo epai ya nzambe namona yo ya suka soki obona yo koya somba deja courant de fleur akufa nanga yele rororo yo bolingwa mwana soso oatakoli toujours pe na lopango opimanga opesi mwana ndeke tala akoli yo wana pumbu yo zala nini naluki te mpona mona talisala mokwa bolingo na yo nasenga yo bolingo mon amour yo préféré yo pesanga ba regret motima mwana moto ekoma poubelle onanga siko yamba biloko ya bosoto nininga nasali yo mpona merite lifuta motito yo sherie lando batibuka santé à moninga yondo bomba pukoko invisible soki ozodesinenga monene te onakonda mikau prisonnière ya souci esclave pasi ya bolingo vaut mieux l'istation oyo ozosalanga tandaka ntango akondima divorce nabattre record a milelo na bolingo epesinga suicida soki oye je t'assure nakozwa kimia oh likambo akokamwa likambo epesi mpasi na motema likambo bato banso batelemeli bato bakoleka na nzela besengi biso abe kopo ya mai kasi topesi bango bidon eske tosali mabe tia kufaranga ndimi obetango na makanisi omarke puis otire à côté talanga na poto pinzoli tondi pelouse souci komisanga paralysé mon amour pardon komarkete namemi kuze nayebi tina te bolingo ekomi mabe loba nayeba soki eza contraire en bouton et outil wapi la grande pasteur va délivrer yo princesse Kalim Kolona bango
misuzanga mongo mesalaka effort ya kofuta nungwa pongio. Mais pourquoi ya yo motema eza na makoki ya kolinga nga ezopima nga bolingo nasambwe c'est grâce santé à moninga yondo bomba pourquoi comme invisible soki ozodesine nga monene te o nakonda mikau prisonnière ya souci esclave à passe ya bolingo vaut mieux l'istation oyo ozosalanga tanda katangwa kondima divorce na batre record a milelo na bolingo epesinga souci matoi manga opesi yango ambango ya bajete na yo loposo nanga ondimi ekelela bakarese na yo motema ekoki te epesi misama wapi nzoli etangi soki ozongi te na sambwe matoi manga opesi yango ambango ya bajete na yo loposo nanga ondimi ekelela bakarese na yo motema ekoki te epesi misama wapi nzoli etangi soki ozongi te na sambwe chambre nga moko contre 6 millions basusi ngoya ogogo etumbo yo monene boye vraiment est-ce que nakoki kozongisa ta mochuki comme c'est pas possible papa sor nanga oyebi bien mais pour kozotraite ya kosauve nga na téléphone, mille et une fois, boyna yoko rappelé 227 messages non lus, au supprimé au wikotanga tamoko ya pama, ba je t'aime nangai na motemano, ou effacer le collet les mois masua na mai, bolingo no ekosimba na plonge na piscine ezanga mai na betwa lopitalo nga losambo epai ya nzambe namona yo ya suka soki obona yo koya somba deja couronne de fleur akufa nanga yele Singa yo bolingwa mwana soso watakoli toujours pena lopango opimanga opesi mwana ndeke tala akoli wana pumbweo zala nini na lukite pona mona talisala mokwa bolingo na yo bolingo mon amour yo préféré yo pesanga ba regret motima mwana moto ekoma poubelle monanga sikoyamba biloko mosoto nininga nasali yo bona mérite lifuta motindo yo chérie lando batibuka c'est grâce santé à moninga yondo bomba pourquoi combien visible soki ozodesine nga monene te o nakonda mikau prisonnière ya souci esclave à passe ya
bolingo vaut mieux l'instation. Oyo zosalanga tandata ntango akontima divorce na batre record a milelo na bolingo epesinga suicida. Soki oye je t'assure na kozwa kimia. Marie-Laure Yaone basengi biso kopo ya mai. Denis Moulamba kasi topesi bango bidon il y a 20 litres. Est-ce que tu sais mabe? Lui on démarre. Paralysé mon amour, pardon pour m'inquiéter. Na memi kuse, na yebitina te bolingo ekomi mabe, loba na yeba o. Soki eza contraire en voudron et outi wapi, tokende pa ba pasteur ba délivrer yo, baby. Zanga mbongo mesalaka effort ya kufuta nyungwa pongio. Mais pourquoi ya yo motema eza na makoki ya kolinganga ezopimanga bulu na Samuel c'est grâce santé à moninga yondo bomba pourquoi combien visible. Bolingo vaut mieux l'instation. Lissation. Oyo zosalanga tandata ntango akontima divorce na batre record a milelo na bolingo epesinga suicida. Soki oye je t'assure na kozwa kimia. Matoi manga opesi yango ambago ya bajete na yo. Loposo nanga ondimi ekelela bakares na yo. Motema ekoki te epesi misama wapi zo etangi zongi te na sambwe. Merci. Ona tekela ke mafumbe.
Aile
Shalemba, 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 ay Shalemba, 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 Shalemba. Chebela, chebe, chebela, chebe, chebela, chebe, chebela, chebe, chebela, chebe, chebela, chebe, chebela, chebe. Ono tetela ke mafumbe, papa we malo kanya chala kaso. La putulo to konga, Europa lo kongami, America lo kongami, Anjawo todo, lelo kene lo kana chala kaso. Elanga, to elena, elanga, to elena, elanga, to elena, elanga, to elena. L'homme la colère, lo sabe la tolela, lube fula dongo que lo cami, wango wa kongache, ngamo 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 ngamo, yanelo he, bede shodak sa emwe, mama biomba emwe, atanyingelo emwe, mama teme emwe. Bela peta emwe, atangingelo emwe, mama Brigitte emwe, Louis Onema emwe, papa teme emwe, Bede Jodoxa emwe, papa teme emwe, Bela peta emwe, Imenoka emwe. Milengelaka ena mopepe mabeo mi batelaka ena balekizela ye jidite zonzeka charme na yotro tongo tongo sasa yepi lata patience edi lokolele mwa kuruze na kingwa modime simba bongonga na lata fidelite Kelekateo, zingi kutu zero e, shidite zoseka. Kelekateo, zingi kutu zero e, shidite zoseka. Tonga masini oyo elate sika, etumela bateo. Nakei na zoto kasi motema na ngai etikali na maboko mayo nga nazolenga kaka nsima na ngai babotola ngai yo ye bakumba yo na moko oyo nakoki kolanda yo te nazolenga judite zozeka charme na yo eleki
nouveau riche bakomemela yo masolo masolo oyo ya lokuta po babebisa bolingo. Fungoli chidi tezonzeka misalula na emai kasi oyo ya mototeo natanga lokola singa loketo na loketo na yo sikida chidi tezonzeka mwasabota makina kini soki bozuani na motema makasi bwa nzambe nayebi te yo soki mwaso ya koboyanga koma nazali na foli ya bolingo ya nzonzeka talala balibwende mwasa botamaki na kimi soki kozwani ye na motema makasi bwa nzambe. Sabota makina kini soki bozwani ye na motema makasi bwa nzambe. Motema eza lokola nzungu oyo ezalaki bilungu nango soki olingokangi to mpe ofongoli jidi te nzonzeka misalula na ye mai kasi oyo ya mototeo natanga lokola singa loketo na loketo na yo sikida jidite nzonzeka mwasa botamaki na kini soki bozwani ye na motema makasi bwa nzambe nayebi te soki mwaso ya koboyanga koma nazali na foli ya bolingo ya nzonzeka talala balibwende mwasa botamaki na kini soki bozwani ye na motema makasi bwa nzambe. nsima ya motuna nasika yo bolingwa mwana soso oatakoli toujours pena lopango opimanga opesi mwana ndeke tala akoli yo wana pumbo yo zala nini naluki
messieurs, nous demandons de vous lever. Il est là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous vous demandons d'acclamer, d'applaudir. Demokube, Papa Wemba. On va monter un tout petit peu. Wemba est là ce soir parmi nous. Et personnellement, je suis fière d'être là parce que ça me fait vraiment plaisir. Une petite jeune, quand même, ça fait des années et des années parce qu'il a su bercer notre génération, une grande génération. Exact, chanteur à la voix exceptionnelle, oui. Au parcours audacieux et au talent ductile, rebelle au cœur tendre, qui assume et revendique sa liberté. Et surtout que Papa Wemba considère sa voix comme un atout. L'album Notre Père, je considère comme étant un album de renaissance, tout à fait, vient remettre l'homme sur le piédestal. Papa Wemba, quand on parcourt l'album Notre Père, oui, vous allez comprendre qu'il suscite en chaque homme un élan pour déclamer une ample rhétorique à l'honneur de la femme. Les chansons Zigida démontrent avec aisance comment l'auteur sait aussi séduire les femmes. Exactement, depuis tant d'années. C'est pas pour rien que Maman Rose, et qui est devenue, après une chanson célèbre, Amazon, et tout le monde nous l'appelons comment? Amazon. Et cet album confirme qu'il reste le leader. Le grand leader. Voilà. Papa Wemba, merci. Lelo, tozo fêter notre père. Tobino mo boyebi de génération en génération, Papa Wemba Lelo a invité Bisso na cadre kaka bino mo boyebi esengwa trop moyen ko bezate. Tozo na esengwa trop ba saper ba ye awa, moyen to ba mingite bilili ndem te koloba. Na kata chambre ngamako contre 6 millions ba souci ngoya ogogo. Et tumbo yo monene boye vraiment. Est-ce qu'elle a coquille kozongi sata moi chuki? Comme c'est pas possible, papa. Sornanga oyebi bien, mais pour cause traîner, yako sauvenga. Yabiki on a téléphone, mille et une fois on a encore appelé. 226 messages non lus, au supprimé au bricotang ta moko ya pama. Bah je t'aime nangai na motemano, ou effacer le collet les moi ma soie na mai. Pourquoi? Bolingono ekosinga neka yo utolo bake soki mutaza ate donc azate le papa me baza papa abiso donc ndenge yali abomo na kaka bino moko ndenge babilili ekoleka zwanga na parti ya mokoto omoni mokoto tala mokoto époque yango ezolakisa histoire donc zwanga lelo ya kitoko na félicité bato baorganize likamba Papa Wemba toya na biso bafeti na Paris mais feti ya lelo etinga mpenza 1-0. Nasepeli kaka likanisi moko bien et puis honorer vient na biso c'est une bonne chose. Lobi soirée monsieur ozasu ya ndengo yo kaka. Suwe na ngai. Bobo bolingo na yo ezouage ekotanga na nzoto efungola porte ya motema nanga esesala na bomoi na ngai ekrechaka esalakanga vrai santime ezanga doublure ozali mayaka bebikisa ka bobo bomo ya bato mingi bisengo bonheur nanga ezali sero bakata ngai kambo na kombo na yo
Bokole, Arara, Bobo, Yayana Alfara, Bokole, le Kia Isebola. Arara, Bobo, oui, professeur Neza Kaka. Soirée, ça va, ça se passe bien. Il y a des beaux garçons, des belles filles. Voilà, balade kitoko. Plaisir à trop. Bitumeza makasi, nga naza vrai chéri te. Naza vrai chéri na bosani. Mais Lydia la Congolais talakaka, kulunta sapologie. Hein? Voilà, donc actrice à sapologie ngai. Soki naza te talaka sapologie robimate. Na pesi bino nyonso merci à trop tous les deux Congo boza na biso elongo. Toujours te go défendre pour na histoire à forme. Bobanga te sapologie toujours très fort. Arnaud Technologie, Jeff Gaou magicien, le grand réalisateur incontournable. Edo Tonta, Trésor Bemba, Junior Kabamba, Impatient Louvenguien, Héritier Scram, Jésus Amilele, Fils Edougou, Député. C'est le Zino, le boulot Mantekele. JR Colia. Adida Kies. Gobé Bobelisha. Henri Wallace. Lumière et à Paris. Billy Doma. Reddy Mambota. La sapologie est un état d'esprit. Ah ouais. Et Napoli Lipemba. Et Freddy Assoba, arrangeur. Très 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 fort. Chers amis. Un trésor gâteau Yoki, hein. Un tourou. Champion mon maître. Ferlin Zala. Aux yeux blancs, Pati Boubeka. To frappé sec, comme on dit toujours sec. Batandi to sombi, ça c'est John Galliano, hiver 2010. Alpha Moussa Toto. Ah bien, quel événement l'arrête à Paris. On dit l'anniversaire de l'album de Papa Wemba, notre père. Là, on fait la nostalgie de Nercos avec la chanson de Regou de Sifflet. Americano. On s'appelle Mingue pour notre père. On a grand Petre Anissé Pedro. On a Yawa pour notre père. Nalati Bilamba ya $50,000. Papa Wemba, le grand musée, a sali et loko et salamate. Viens. Nalola vie mingi. Eleki kitoko mingi. Nalinga ye mingi. Soyez ya kitoko mingi. La suite quand on a pêché blanc sur qui on. Merci. L'homme capable, Papa Ochudi.
Cornel Karine Mpoko Wango wako kacha Yandelo Non, c'est bon. C'est très bon. Et puis c'est bon. C'est bon, très très bon. On a plaisir à trop. La semaine d'après, félicitations papa. 100% ça. Na moi si na ye, Jamba Baxenamo Mikole Bele, na Kema Fumbe. Tout acte de fonction contre nous sera sans effet. Dans mon kili mobimba, yo otara, il passait bien. Ba champagne, ba whisky, bo bout les ateliers pour azana calme. En tout cas, soirée s'est passée très bien. Soirée Simbi Makasi donc. Batunyo Sobaye Balati bien. Papa et Moko Abini, donc il équipe trop bien. Amazon. Na remercier kaka ba staff na o basali. Nzambe apambola bango zongisela bango ebele balakisi vraiment que ya solo baza bana kati ya ndako. Merci beaucoup, c'était Mère Amazon, Mère à Palais.